Mbote mokonzi awa balingi administrateur. Mbote ndeko journaliste. Tomoni misala ozosala bana mboka bazosepela. Ndenge oyebisa biso ndenge misala esalama po obandaki na oyebisa biso ndenge bosala. Likambo ya toilette tosi tolobi yango mbala ebele na likolo boza kotuna kaka po boconfirme misala ndenge tosali yango. Misala wana totiaki kaka volonté na kati ya misala wana po tokomisa toilette wana ndenge ezali wana. Eza te magie moko te, eza kaka volonté nde esali ke ensemble ndenge ozomona biso boye bakonzi oyo bazokamba marché avec na bomoko nde tozokobunda nde tozobunda wana. En tout cas tosali magie te. Mais bozwi mpe ata bela moko kepart te kolandisa misala wana na lolenge esika oyo tozobengela ye toilette parce que ngai nakobenga ngo ezalaki toilette te, ezalaki un lieu moko ya dépôt ya ba immondice yango nde eyaki kozala transforme un lieu ya bashege na bakuluna toloba ezalaki lokola ring mpona bango bitumba kobunda kokanga bato kobotola biloko komata soki bakoti na kati wana selon ndenge matiti wana ezalaki bakomata likolo ya badali ya wenze batamboli moye moto alandeli aza te. Alors tokoki kosupporte yango te, toloki bato ya bonne foi oyo bakoki kosunga biso. Ndeko moko baza na kompagnie na ye alobi nakotika te fo nakende na bino elongo po tosilisa bosoto oyo. Ndenge lelo nalandi bamama oyo bazoteka balobiki ekipe oyo ndeti eutaki poto eyaki nde eyobongisaka mbela te. Me ye azalaka na yewa ye aza doyen, aza adjoint na ngai chargé ya technique, donc aza doyen azalaka na ye na poto te. Mais tolobaki azalaki kotravaille mingi plus na bamama na ntango oyo nyonso asali lokola ngai na ye lokola moninga na ye mobali mpe nazalaki na volonté ya komettre fin na salubrité. En tout cas makanisi tosangisi et puis na financement oyo ebimaka moke moke epai ya chargé ya finance oyo agérera biso ye nde moto soki tolobi mama apesa 5000 apesi, donc nde makasi na biso mpe yango oyo tozobenga ye mama aza mpe mwana oyo naza na ye na kati ya gambela. mokonzi bindolo basusu tomoni lisusu gambela ezochange kaka samedi wana tomonaki salon oyo echangeaki mpenza bato basepelaki salon baboye eza te oyo bato pena baosala na volonté na bango pesi bango ata 1 franc ata 50 franc te baosala na volonté na bango. Mais lelo susu tomoni place yango vraiment kitoko eloko nini ezosala bongo. Merci papa ndeko journaliste. Je pense que ozalaki samedi nde tozosala salongo omonaki nazwaki initiative ya kopekisa bandeko oyo baza batayer oyo batongaka na wenze surtout na Ethiopie Yerebu ntina kati ya wenze po kotala ndenge bitendi ekoti na se ya mabele epesi biso mosala ebele. Soki okei lelo ata bakombi te omonaka bato wana ndenge na biso yango batia sachet bazwaka biteni nyonso bazokati batiaka na sachet nde eloko eza kosalama. Sikoyo totelemeli place wana parce que matiti eleki, donc c'est à dire que montagne eleki nzela mais tout ça eza bilamba na basachet yango tokosala place wana 1 mois. Eza espace moko moke mais tokosala yango 1 mois, ça fait 4 semaines tokosalaka wana po eza bilamba ezali kosala pollution ya terre. Donc soki mbula ebeti to mai moyen mabele efiltre mai ekozala te. Pourquoi? Parce que eza empêché na quantité moko ya bilamba oyo ese kote na se ya mabele. Sikoyo tosomi baga topikola ngo na maboko na pioche na bana oyo nayebisaka bino bazalaka nsima na biso mpe na bachef de pavillon nyonso baza mobilisé
lokola soki oye dimanche à fin du mois je te donne un rendez-vous il y a dernier dimanche samedi à fin du mois au moins sikoyo bateki bango moko baza sikoyo na volonté bakota na danse pour que Gambela ezwa bopeto donc samedi dernier samedi ya mois oyo il faut oya komona ndenge mosala kosala na bateki nazanga moko te naza na ndeko Papi Majo oyo azali administrateur chargé à technique bonjour j'ai au moment rapide na kati ya Gambela oyo bango bazolobaki ezalaka boye te eza nini osemi lititi bien nini tozoyeba te bon ezali makambo ya matiti te ezali kotia mosala na place nango esengeli banda mokonzi na biso ya ville Gentini Ngobila alasaki opération kini bopeto biso mpe na marché tolasaki Gambela bopeto donc ennemi na biso eza sali te administrateur oyo aye sika oyo bazoloba mwana ya poto aye tosangisi makanisi neti ye paza bosser en tout cas yango tolali te mpo Gambela eza bopeto touti na moma ya baperiode ya elanga tozokota mbula yango totelemaki na ye na adaf tolobi fo tosala bakirage na baterase nyonso oyo ebimisaka mai na Gambela na banzi soko otali otuni meme bateki tv eza radio te tosi tofungoli mbula ebeta ya ndenge nini Gambela ekotikala kodinda te donc vision na biso ezali Gambela il faut elata robe nango ya kala puisque Gambela ezali oyo eloko esalami na 1951 lelo Gambela ekokisi 69 ans eloko ya 69 ans na ya 10 ans différence ezali yango tozomona tozongisa yango na robe nango ya kala oyo bango balobi ke bango banofuta paku na bango ndenge esengeli sikoyo mpo Gambela me bakofuta a partir ya taxe na bango wana yango ezopesa so makasi kosala ntango bango bafuti te tokosala ndenge nini motu akoya koteka apasaka journée na ye na marché faut marché ezala propre yango moni so otuni meme bavisite bayoki soki Gambela lelo 565 nawaki mama moko kuna na salongo alobi ye azokoma na esalite mpo aya kosokola na toilette publique oyo osali mais toilette wana ozoka toilette ezalaki place oyo lie ya bashege tuna bana ya veni wana lelo bamama ya baveni wana basepeli toilette wana ezalaki moto akokota te tokanga yango ça fait 10 ans passé bakanga yango esalaka te mais administrateur abi non fo bafongola yango atie bamoyen age lelo toilette ezongi na niveau moko ya kosaka nango te bato soki akoti andimi ke toilette eza toye na toilette te tokomi siko na toilette conseil oyo kopesa epai ya bato mpe bamarché mosusu balanda bon conseil na ngai mingi ezali comité de gestion il faut bazala bomoko neti biso awa toza bomoko soki moninga apesi ide boétudie yango bolandeli yango ya mosala ezosalama bien na bamarché mosusu il faut balanda mpe makanisi ya gouverneur de la ville il faut marché ezala propre marché kozala salite te mpo moteki azoya kofanda journée mobimba azofuta mbongo na ya tiki faut akuta place eza propre yango vision na biso ezali Gambela bopeto merci Mbote papa journaliste. Ah. Banda toyeba Gambela échanger. Ko ba mama babige non. Agi azalaki wapi, azalaka na poto bien wapi. Au fait, nasepeli mingi pour la question na yo, Gambela échangé totalement. Par rapport na salubrité ya Gambela oya kala na Gambela ya lelo eza très différent. Administrateur Gérard bapesi bisonga na za adjointe. Toza ba adjoint mibale mais titulaire ayaka na wenze 6h du matin. Abimaka ndako na 5h30. Biso toye ko ya na bon nayebi te eza esaleli na ye et mon anike aza vrai congolais na motema na nga na sepelaka na o moko parce que aza na bolingo ya mboka na ye
eza koloba ke mpo na loposo ya mbongo ou bien maloba nini aza na besoin ya Congo na ye mboka ekende liboso. Tokutaki Gambela, tokutaki bakirage, omoni bakaniveau oyo nyonso eza ya kotonda salte mbusoto mona yo moko okamwi. Mais comme tokotaki na bumoko biso misatu, balobi o besoin eza boye topesi kobomba mbongo ya leta ndenge bafutaka tike ya leta oyo ya salubrité ou bien étalage tobombi bien. Besoin ekomonana ya kosala misala wenze o mbongo wana batu bafutaka yango esalaka misala wana wenze. Soki ozomona propriété ezomonana c'est parce que tozo gérer bien, tozo garder mbongo wana bien. Conseil moko nakopesa baninga nanga ba financier place bazali nayebi ke toza ba financier ebele awa na Kisasa bazo gérer ba marché vraiment basunga ba titulaire o baza liboso pour que musala ekende malamu. Papa, prix ezate. Tozozwa oyo muke ya batable bapesaka biso olie tolia yango tozozongisa na marché pour na propriété. Au fait, on a koloba administrateur gérant aza awa ye moko aloba pour que batu ba yokaye. D'ailleurs, quand on a besoin de soutien, on a besoin vraiment que les Konziamboka, les députés, les honorables, les provinciaux, les nationaux, les bakoki, les kambele, les tozobelel. Baluka biso, babenga biso, ba financer biso pour tout ça là, oyo esengeli. Ce qui totalika l'État, mbogoyo. Biso so ba l'État. Bango pe baza ba l'État. Parce que baza ko représenter l'État place bango bazali. Mais volontairement ya muke oyo zwaka pour na bongisa mboka. Naza na ba exemple ebele ya ba Congolais OP ba sala biloko ebele. Bazo financement te mais zakaka volontaire na bango. Biso ko ba financement ezali. Ekoya. Maintenant tozo yango te. Mais toza na financement moko moral. C'est la parole du gouverneur de la ville. C'est ça notre financement. Quand il dit Kinshasa Bopeto, alors c'est un engagement de nous. Parce que Oya pèse biso eza Moussala. Moussala wana yende zo produire mbongo. C'est déjà ça pèse déjà financement. Ce qui te cause que abimi s'enveloppe pas pèse biso, ils en a volonté mais Oya déjà ça pèse biso, ils allaient pour biso soutenir Oya Lingi pour les en ville à Kinshasa. Donc c'est ça. Te nga na koloba na pona ba administrateur te mususu na koloba pona nga na ye awa ba pesi nga musala nga na usala musala parce que omoni lelo to ba musu bazo kima na bandako kiminda na yo parce que ekomi le peuple d'abord omo landa batu na banda o zwa ki boyo lia ki boyo sala ki boyo donc biso to lingi transparence dans ce que nous sommes en train de faire ce qui baye kotala ke mbongo boye bosala yango nini bamoni ke mbongo boye esalaki mosala songolo par exemple ntango oyaka omonaka ke na kati ya bato oyo basala salongo wana azwaka bana oyo tozobenga bango bashege sont payés mpona salongo ah oui ouais. Parce que akoki kotelema place ngai na osala mosala asali yango sans que napese mbongo te ça doit être justifié. Et les grands passation des écritures comptables, il y a marché gamé. Tout ce qu'on fait ici, c'est la transparence. Il y a bien, il y a bien, mais ce qui finance pas, c'est les bandes. Toi, tu as 5 bandes qui sont en poto. Partout ici, en Afrique, les riches, il y a beaucoup de gens qui sont en Yango. Baye le biso yango bakomona mosala to kosala to transformer Gambela
et comme revêtu. Na bato moko ya matadi na wenza ya voadu balandaki élément oyo à partir ya média en ligne bakomaki mais bango mpe bakosala ndenge nini po bakoma neti Gambela okopesa bango idée mais bainvite ngai un samedi nakele Matadi totravaille na bango natikela bango makanisi na nga eza mabe te faut partager makanisi oza nango na bandeko na yo mpo bofaire développer mboka na bino tosali misala totamboli libanda tomoni ndenge ezali. Mais pourquoi on doit revenir ici pour continuer à vivre dans les saletés? Dans la place, nous sommes pesanga. Ata ba pesinga que non chef de riz n'a transformé riz wan. Ça je suis sûr. Na pesi bon week-end na mokonzi na mboka Jantiningo Bilambaka. Bisika ezali azombote na ye pe bana Congo nyonso bana Gambie na lingi bino mingi bandeko bisika bozali bokanise biso boyo Gambela na biso boya na soutien na bino to transformer Gambela ba mama ba koteka na kimia pe ba kozana se ya moi te donc to kozipa moi to kozipa mbola ba koteka ba kozala à l'aise ce que moi les bêtes ba vanda calme ce que moi ezali ba vandi calme soutien na biso yango wana. Merci beaucoup.